Bonjour la famille, bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Mbote na bandeko nyoso oyo balandaka Irsil Botelwa TV. En tout cas, bonjour, bonsoir, wana boyebi et dépendra kaka na oyo okolanda émission na biso yonde koyeba bonjour to bonsoir et ko dépendre kaka na yomoko. Alors lelo to yeli bino likambu ya Charlie Nongi vie de loin. Toyena likambu ya Charlie Nongi vie de loin liboso na bino po likambu ya Charlie Nongi vie de loin yango nde eza na moma oyo. Kaka ndenge toyebisaka bino, kaka ndenge toyebisaka bino boyebi deja ndenge nini oyo to yebisaka bino. Alors to mona ki vie de loin na mwana na ye na internet mobimba to uchi komona vie de loin na mwana na ye. Alors likolo nango na sima nango likambu mususu ebimi. Alors lelo chez Irsil Botelwa TV toye koyebisa bino eloko nini oyo ekomeli vie de loin après kosala video ya koposte mwana na ye oyo auti bongo na pays mususu donc auti Angola. Vie de loin azaka na mwana na ye oyo auti a Angola. Alors kaka na monde ba comédien, kaka na monde ya ba star na biso ndenge makambo ebima kaka kolala kolamuka ba makambo ebimaka ya ndenge na ndenge ndeka pe tolala ki tolamuki toye kolamuka na likambo oyo ya Charlie Nongi vie de loin. Vie de loin toyebiye azaka na mama bana ye o kombo na ye eza Olga azalaka na Angola. Bande wananga, ceux qui zamba nono ya diboso au tomber na chaîne na biso, d'abord au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamoumi. Quand on bisara bino, donc mbalano ya diboso na chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager surtout et au sala malamu mingi. Merci na bande konyoso au batara ba j'aime peu ba partager ba vidéo na biso. En tout cas tozo mona ba partage na bino et zo signaler biso ke bozo partager. Merci na bande konyoso au ba sala kayango au ba partager ka vraiment ba video na biso nzambe apambola pe abatela bino. Alors pona bandeko oyo nanu bakomi ko partager ba video na biso te, en tout cas to bondeli bino soki okoti otali émission na biso, soki oza abonné te ou s'abonner, soki oza abonné te na chaîne na biso ou s'abonner et kosala malamu mingi. En tout cas ko hésiter te ko appuyer na cloche ya notification pour que prochainement tant to tia ba émission na biso et comme la bino toujours kaka ndenge bo lingaka. Merci na bandeko o penza basala ka partage, bandeko o bazo sala biso ba remarque na numéro na biso ya WhatsApp. En tout cas merci, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas bon continuer toujours na ba remarque na bino na numéro na biso ya WhatsApp yango wana eza liboso na bino. Ceux qui ont remarqué moko en tout cas sala biso remarque et ko sala malamu mingi penza. Ba remarque na bino na ebisa bino toujours, ba remarque na bino esunga ka biso to améliorer le sous musala na biso. Ba remarque na bino esunga ka vraiment musala na biso ekende liboso. Alors merci mingi na bandeko oyo bazo sala biso ba remarque eza malamu mingi. Toye ko continuer na lisolo na biso ya Charlie Nongi vie de loin. Bandeko nanga mokili oyo eza na mambebele. Kande balobaka mokili vraiment eza na mambebele, surtout na monde ba comédien. Lelo to mona ba makambu ebele makasi. Ezaka soki comédien moko lekaki asala ki likambu, so comédien moko soka lekaki alakisa ki mwana na ye, comédien moko soka lekaki alakisa ki libala na ye, comédien moko soka lekaki alakisa ki mo élévation na ye. Après wana o mona ba makambu ezo bimaka ka ebele sima nango o mona likambu ye, sima nango o mona batu a créer sima nango o mona batu ba bimisi likambu fallait pas ba bimisa. Alors tozoye bate eza problème nini. To mona ki vie de loin alakisa ki mwana na ye, to mona ki vie de loin en tout cas mwana na ye auta ki Angola alakisi mwana na ye asali yango comme papa nyonso ndenga alakisa ka esengo wana akabona kina mwana na ye. Donc 8 ans eza ebele o ya sala ki séparation na mwana na ye. Alors tant que na mwana na ye, tant que papa tanga kutana mwana, il faut à manifester esengo natala cause la parent c'est pas facile cause la parent et puis eza facile te cause la musika ya mwana oyo ya yo, musika ya mwana oyo ya yo, mwana oyo boti oyo kakeka na téléphone mais oza musika na ozora tata ya simba ya tana litama tata na liboko apamba te eza facile te bandeko nanga.
eza facilité. Alors vidéo loin to mona ki na vidéo wana en tout cas na otela na teli bino na zotela bino vidéo ona suka émission na nga bo landango de soko lingo tala vidéo wana landa émission oti na suka okomona vidéo wana vidéo loin alakisi esengo tant que papa alakisi esengo tant que papa ya mwana donc asimba mwana e kala après 8 ans amoni lisusu mwana na ye ya mwasi alakisi esengo bomona ki miso vidéo ezaki ya kovimba donc aleli ma ya miso bimiye ya esengo ya mawate mais après cela après vidéo ya vidéo loin kobima après makambu nyonso après sentiment otomoni vidéo loin azalaki nango devant mwana na ye devant bato nyonso o bazalaki wana makambu eye kobima ya kobima kande internet réseaux sociaux oyo makambu ebimaka lokola likambu mususu toye komona na ba réseaux sociaux bato akomi koloba bato bakomi kopublier ke Charlie Nongi vidéo loin aboyani na Justine Mata alingi azongana na mama ya mwana na ye Olga alingi azongana na mama bana na ye tandis que to bosani ke Olga o to loba alinga zonga na vidéo loin Olga aza déjà mariée to mona ki ba photo ebimaki to mona ki ba image kidi we tambola ki ke Olga aza déjà mariée abalaki déjà na Luanda to mona ki tomonaki makambo o elekaki ya Justine Mata na vidéo loin ezaki mamba couple na bango malgré internet toyaki tolobaki totumbi mboka tozikisi tolobi mais ezaki makambo o etalaki bango mwasi na mobali makambo wana bato musu bayaki balobi ke te kutu Justine Mata zaka suna ndaka vidéo loin esi aboma libala kenda kala mais ezaki na bato musu bayaki ko confirmer que Justine Mata azalaka toujours na ndako vidéo loin avant d'aka toujours na vidéo loin aboma libala na été azawana avanda na vidéo loin mais bato musu bayaki balobaki le contraire batebele bayaki balobaki le contraire mais tozo mona vidéo loin aboyana na Justine Mata te azaka na Justine Mata alors eloko nini sko oyo ko pousser vidéo loin azonga na directement na mama Olga aboya lisusu Justine Mata bomonte que place wana vraiment bozo meka un peu ko réfléchir esika wana te tozongisa nanu réflexion na biso na sima tomeka nanu ko raisonner tomeka nanu ko kanisa ndenge nini likambo tozobimisa po Justine Mata na mobali na ye baboyani te jusqu'à présent bazali après ba vidéo ebimaki après ba makambo ebimaki na réseaux sociaux mais eza na ba vidéo musu oto uta komona après tant tolobaki ke Justine Mata na mobali na ye baboyani tomona ki ba vidéo o ebande ko laksa biso ke baboyani te tomona ki yango Olga aza mama bana vidéo loin ayeli mobile atindi mwana na ye donc mwana na ye aye kokuta na papa na ye tomoni bana congé donc aye kokuta na papa na ye soki aye libela oui eza problème te mais soki aye kokuta na papa na ye yango te elakisi ke vidéo loin azongani na mwasi ne ya kala donc elakisi bongo te tala eloko mote ekabola bolingo ya mwana na papa na ye eloko moke kabola bolingo mwana na papa ezate et puis elobaka teke libala nde bato musu balobaka o te libala mwana ekufaka te o te Olga abala vidéo loin abala dona bango mibale célibataire azate Olga abala kendaki asali chemin na ye vidéo loin pe na sima na ye atikalaki asalaki pe chemin na ye alors c'est normal mama ya mwana atinda mwana aya kotala papa na ye c'est normal soki mwasi na mbali babalanaki baboyani babotaki bana bazaka ya de côté donc mwana aza na droit okende pa mama na ye mwana pe aza na droit ya kokende epa ya papa na ye donc yango te elingi ebandolakisa ke Justine ndenge aza bongo amilengela kutu vidéo lo aboyi Justine azongali na nani na mama ya bana na ye ce n'est pas ça la famille totika ko créer lisusu likambo mobwe place likambo ezate en tout cas totika ko créer likambo oyo eza nango simple eza nango seme mwana na aokola aza déjà jeune fille il faut aya avanda na papa na ye il faut aya a bénéficier na affection ya papa na ye tala koza musika ya ba parents koza musika ya papa 8 ans eza ebele donc esenga azala wana pembeni ya papa na ye aza na droit ya kozwa affection wana ya papa na ye donc fois azala pembeni ya papa na ye avanda na bandeko na ye affection ya mwana oyo avandi musika ya bandeko na ye na affection ya bana oyo babokwami babotami bakoli ensemble esika moko affection wana ezaka différent bandeko na nga
eza différent na âge na ye aza jeune fille déjà aza déjà moi fillette moko boye azokola donc il faut azomérite kozala esika moko na bandeko na ye azwa affection wana ya bandeko na ye avanda esika moko na bayaya na ye avanda esika moko na bato nyonso pour que abénéficie lisusu na affection wana ya papa affection wana ya bandeko na ye nyonso totika bamakambo oyo toobimisa totika bamakambo oyo toolobaloba wana mpona vie de loi en tout cas eza malamu te vie de loi ana star moko aluka ba problème te star na biso vie de loi a star mo aluka ba problème te non tomona te vie de loi aleki na TV ayo ofinga sai vie de loi aleki na TV ayo ofinga esobe vie de loi aleki na TV ayo olobela comédien mo boye mabe en tout cas non tomona te non tomona te azaka vraiment star moko oyo ayebaka ko se respecter d'abord ayebi pe ko respecter baninga na ye non tomona ki ba makambo Justine Mate bimaki awa ba makambo Justine Mate bimaki a belé en tout cas ba live esala ke zongi ba vidéo bimaki batu ba loba ki ba bimisa ki voir même ba vidéo o fallait pas ba bimisa mais totikali komona te vidéo aya à répondre totikali komona te vidéo aya aloba likambo moko boye mutu moko mona ki vidéo na réseaux sociaux azate na ebite seza na bandeko mususu o bamonaki vidéo ayaki na réseaux sociaux alobaki ayaki abakisaki likambo en tout cas nga na part na nga natikali komona te natikali komona na nga vidéo te aya abakisa maloba aya aloba likambo moko boye pona bandeko na ye ya théâtre natikala komona te donc vidéo aza mutu moko akipa penza makambo te akipa ba makambo batu te alobaka pe makambo batu te afingaka pe batu na réseaux sociaux te afinga pe batu na réseaux sociaux te alors aza papa moko no bien atia bana na ye na ba condition ya bien atia bana na ye na ba condition ya bien vidéo atonga ndako moko ya kitoko na esi bino soki na bomona télé réalité vidéo te en tout cas na osala effort na ye na télé réalité ya vidéo awa na ici botela TV tomona bandeko na totia ba j'aime na vidéo en tout cas totia ba j'aime na vidéo so peza mbali boso osabone kandi ezalaka aza papa moko aluka kotia bana na ye na standing moko bien aluka kotia bana na ye na condition moko bien alors soki lelo azui mwana na ye eza mabe moko te soki lelo eza te ke abotoli Olga mwana te po mwana oyo aza deja mokolo mwana babotola eza ya bebe to mona bebe muta ya botoli mwana ya aza bebe abotoli me mwana o Olga aza deja mwana o ya Olga o aza deja mokolo Olga vandi dana mwana ye pendant beaucoup des années 8 ans et belé c'est le moment pe vie de l'empé avant na mwana na ye donc c'est le moment vie de l'empé a bénéficier na affection ya mwana na ye c'est normal tout mona ba star na biso na bana bonde bazalaka et ça la bien so to ke kuna epa ya papa na biso sai to mona sai za na bana na ye nyonso to mona sai ya va na bana na ye kitoko. En tout cas côté wana ngala longola ba star biso ba vie de loin ba sai baza batu mo ba esobe ba phénomène esobe baza ba star moko ya kala o baza na maturité ba na star mo ya ba star mo ya kala ba na ba maturité ba star mo ya kala o ba construire vraiment na mboka na biso ba star na biso wa kala o baza ba star mo ba mayele lelo ba star ebele surtout ke na ngamba ba musicien musu peut-être ba komi kozwa mayele otonga ba ndako sima mais ba star ebele ba musicien ebele bazalaka kitendi donc elamba nde elamba babanda ko kipe makambo te otonga o sala bwe banda ko kipe yango te babanda ko landela ngo te mais lelo to mona ba star na biso quand même ba komi na moi développement o mona star comme ça pe moi télé réalité na o senti pe moi ndaku o senti pe moi mutuka bien o senti pe moi vie ya bien to mona to komi ko mona quand même ba vie na bango nde komi ko changer mais kala na ba star na biso eloko wana ezalaka te photo ta na mutu kala ba biloko wana ba star na biso ezalaka te ezalaka bo star au buleka kolata ba star ba buleka ba forme eloko mwa malonga ezalaka te mais lelo to mona tant to tala déjà saisi to tala déjà ebela ndako atonga ondima te saisi atongi ndako na bambongo ka ya ba théâtre to na ba coopération mususu donc eza bongo to mona ba star na biso baza ko évoluer évolution ba star na biso eza très important yango nde to linga ba star na biso ba évoluer to linga te ba star na biso to mona ba onkala ba buzo ba moko boye ndeti siko Charlie nongi video na yeyo aye a poster mwana na ye esengo ya papa alakisi biso ke mwana ya uti ngola ye a poster mais kaka biso ba fan
Donc biso ba fan to linto luka likambu mususu likolo ya likambu oyo. Or video tanga poster video na ye alobi te ke ngana mwasi na nga tozonga ni. Alobi te ke ngana mata to boya ni. Yango bomona ki kutu bino moko bozaki ba témoin bato batala vraiment ba TikTok. Donc bato batala ba TikTok tozaki ba témoin ya omona façon nini Justine Mata abandai ko publier ba vidéo na ye. Façon nini Justine Mata abandai ko publier ata bino bo fingi ye. Ata boye bo sa abandai répondre toujours kana ba vidéo. Omona awa ta ba vidéo na ye awa ta ba nzembo mo bo omona ke nzembo oyo elaksa directement et pesa directement réponse. Ya makambu nyonso o batu ba oloba to bandai ko mona ngo. Tomona ki yango tozaki wana tomona nani Justine Mata ayaka toujours ko répondre na ba vidéo bino bo finga bino to sa ba live bino to loba mais ye ayaka kaka toujours ko répondre na ba vidéo et atikali ko lobake Justine Mata bande ko lobake atikali ko zonga epana bango te batikali ko kabwana na vidéo lente mais akina batebele to lobaki ke Justine Mata bakabwana na vidéo lente ko tozonga ke pana bango mais ye moko abande toujours ko boya yango abande toujours ko dire yango. Donc vidéo na mwasi na ye bazali na mama mwana ye bazana relation kaka na mama bana kande za bana relation ka ya mama bana sili vidéo ana relation moko te ke o na Olga ke o bazongana d'ailleurs Olga mama aza déjà mwasa libala vidéo ade ya papa libala donc ezate ke basangana susu bazongana te kande bolo ba mwana zongisaka azongisa bango kande video la bandida na obengisa mwana tia ozongela mwasi na ye esi baboya na ki soki azongela mwasi na ye e dépendre kana bango nde bayibi ndeni bosela na bango. Alors vidéo atikali koleka na TVT po ayebisa biso ke ye na mama bana na ye bazongani ayebisi biso eloko wana te o biso tomoni ezaka ka vidéo azongisi affection ya bana na ya mwana na ye vidéo mwana après 8 ans amoni lisusu mwana na ye yango bomoni aleli maya misu ya esengo yango bomoni ya delwe aleli abimis atangisi maya misu eza ya pasi te maya misu eza ya esengo vidéo mutaponela ka Justine Mata azati na sur boyoka botala ki ba vidéo o eleka na page ya vidéo la ndenga lela bolingwa Justine na ye mutu aponela ki Justine Mata azati eza niyo ba camarade na ba comédien ba ponela Justine Mata te donc tangu vidéo azaki likanisi yoke bala Justine Mata donc c'est-à-dire amona ki ke mwasi na ngai yeyo mwasi na ngai koka yeyo mwasi na ngai o na bali yeyo mwasi na ngai o liwe ko kabola biso yeyo yango bomona ki Charline ngi vidéo ntanga libala na bango na civil na bango abande ko lela aolete mwasi na alliance aolela donc c'est-à-dire elobela ki ye ebele elobela ki ye ebedo ye oyo ya ye wana mwasi na ye wa o ya bali mwasi na ye ya vie eza ye wana nde ye oyo ya papa na biso Charline ngi vidéo donc soki ba boya naka o ba boya ni boye ba question Justine Mata na vidéo ba boya ni eza procédure po bakende na l'état procédure ya divorce à l'état na biso Congo ezwaka bane bakendaki na l'état preuve ane ke soto koti na divorce mai kalamba ina peniel to bima na mwasi o soto koti na divorce mai kalamba ina peniel ezwaka combien de temps pour que ba signer divorce ya mai kalamba ina peniel pour que gouvernement a signé en ezwaka combien de temps. Donc totika koloba eloko auto maîtriser te totika koloba eloko auto yeba te vide loin alakisi esengo ka ya papa et pas ya mwana na ye. Alors esengo ya papa et pas ya mwana na ye ebota ba makambo sute na réseaux sociaux esengo ya papa et pas ya mwana na ye ebimisa ba makambo belebele te na réseaux sociaux po miso réseaux sociaux to yakaka wana pona bimisa ba makambo belebele oyo eza nango bongo te. Donc vide loin eza nango bongo te nde mozo kanisela vide loin eza nango bongo te ndenge bozo lobela azongani na mwasi na ye ndaku azongani na mwasi na ye ya kalate aza toujours na Justine Mata mais mwana na ye nde aye ko sepela na bandeko na ye aye ko zalisu ensemble na papa na ye aye lisusu na ko profiter na affection wana ya papa na ye et puis ya mama na ye. Boke musika bolobi ke Justine Mata anyokolaka bana ya vidéo. Est-ce que déjà to mona bana ya vidéo ba bima na réseaux sociaux pour que baya ko témoigner que Justine Mata anyokolaka bango? Non to mona te. Mais to yeka koloba. Non to mona te mais to yeka ko confirmer. Soki ya solo Justine Mata anyokolaka bana ya vidéo ba li suba nikete. Vidéo ana mwana moto o azana inani.
Videle ana mwana moko te o aza na 2 ans. Bana ya videle ba mikolo. Videle bana déjà kolisi bana akolisi ba jeune fille. Ndenge bomona si videle place wana. Akolisi bana déjà do aza déjà bana ya mikolo. De mwana okonyokola mwana ya mikolo ndenge ni. O ayebi ndenge bakota na cuisine balambaka. O ayebi ndenge bakenda shop asombe lamba ye moko. Boyebisanga onyokola mwana ya âge wana ndenge ni. En tout cas, eza passe pour la communauté na biso, passe vraiment pour la communauté na biso to linga toujours koya koluka ko bebisa réputation ba star na biso. En tout cas, eza malamu mingi te. Merci beaucoup na batu nyonso o balanda ici boté la TV. En tout cas, quand na yebisa bino sere za mbala liboso vraiment o tomber na émission na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala malamu mingi ba abonnement na bino to zara nango posa mingi ba j'aime na bino vraiment to zara nango posa. Et n'hésitez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour que prochainement tant que tu as une émission nabiso et comme yo directement. Alors numéro nabiso ya téléphone ezalaka toujours na chaîne nabiso pour na batu oyo bayaka ko sala ba remarque, pour na batu oyo bayaka ko komela biso, pour na batu oyo bayaka pe ko féliciter pe ko sala ba suggestion na bino et pas nabiso. En tout cas, merci mingi na batu nyonso o bazo soutenir ici Botelo TV musala ekende liboso. Merci na bino mingi Sonia officiel depuis Paris. Merci na yo Nzamba Lola a batela pe apambola bino. Nzambe wana o biso to sambelaka apambola bino bozanga ba wifi te, bozanga ba data te pour que bo continuer ka toujours na ko soutenir musala na biso et kende liboso. Wana tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.